Napesi bino mbote na kombo na Yesu, kombo na Frère Jabianda na vandi na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Hagen. Thème na nga ya lelo, Bible elobi nini pona basi ya ndumba. Ndeko na nga ya mwasi oyo ozo raisonner kaka na bomoi na yo, avant que ozwa mbongo il faut sala kaka kindumba. Eke to bosani te mukanda nzambe ezotalisa biso ke kindumba ebandi lelo te. Mwasi ya ndumba depuis kala, série ya ba Abraham, série ya ba Noé, série ya ba Moïse, mwasi ya ndumba azalaka pe existaka. Mais kaka na kindumba wana oyo mwasi basi wana bazalaki okelelo ekomi façon moko bobe ezali façon moko boye oyo mwasi ateka nzoto na ye pona koka kozwa mbongo to mosolo. Mais kaka Bible yango moko ezotalisa biso ke kindumba ezali mabe makasi. Bible lobi na biso na mukanda ya Proverbe. Mukanda Proverbe 23 chapitre 27 à 28, Bible lobi ke toke bana basi ya ndumba parce que mwasi ya ndumba aza lokola mutoyo atimula libulu moko ya mulai oyo suki mutu koti kuna okoyeba ndenge nini okoki ko s'en sortir te. Nakanisi Bible awa ezali clair na sens nini. Tango biso batu tozo sangisa nzoto entre mwasi na mobali tosala kango na âme, corps pe na esprit. Yango wana Bible beti sete esengeli malamu na biso bana na nzambe te tosangisaka nzoto na biso na mwasi ya ndumba. Mwasi ya ndumba aza lokola na nzoto moko oyo eza empire, nzoto moko oyo eza na mbindo, nzoto moko oyo tukozwa makambo ya ndenge na ndenge, bututu ya ndenge na ndenge na bavi na biso sans que to rendre compte bisika nini tokei kozwa mabe wana. Bible zotalisa biso ke mwasi ya ndumba azali parmi ya mutu oyo akumbe fidélité na libala, aza parmi ya mutu oyo abomisaka mabala, aza parmi ya mutu oyo azo détruire voire même ti côté ya santé. Ça veut dire que place ya dépôt ya mabe nyonso. Na kati ya nzoto mwasi ya ndumba tokoki kozwa maladi, na kati ya nzoto mwasi ya ndumba tokozwa libabe, na kati ya nzoto mwasi ya ndumba tokokutama na ba problème ya ndenge na ndenge. Yango na Bible ezoloba na biso ke tozala vraiment musika ya kusangisa nzoto na biso na mwasi ya ndumba parce que ezali libulu moko ya mulai o eza na suka te. Soki okoti na kati ya libulu wana kobima na yo ekozala vraiment pasi. Yango wana soki tozongi série ya Moïse tomonaki biso moko ke soki bakangi mwasi o asali kindumba o asali kobo babandaki koboma ye sur place ya plus liwa na ye ezalaki kaka ya koboma na mabanga pe sur place. So tukiti kaka na se na Proverbe 5 chapitre 3 verset 5, Bible ezoloba na biso ke mwasi ya ndumba azalaka na maloba moko ya kitoko sukali koleka miel eke soki olandi yango yeba yango na suka maloba na ye komaka bololo. Yango na Bible ezotalisa biso na bakatokori ebele eke tokeba kosangisa nzoto na biso na basi ya ndumba parce que ezali place moko oyo ya impudicité, place moko ya mbindo, place moko ya salite. Nazoloba na yo ndeko na ngai ya mwasi oyo omoni ke okomisa nzoto na yo ya kibo mwasi lokola digablo, lokola koteka yango pona yo koka kozwa mbongo. Yeba ke tango se expose na kati ya balabala koteka nzoto na yo po bato bakoya ya ndenge na ndenge pona baya kobima na yo ke bato mususu baza bato ya chance occulte, bato mususu baza ba magicien, bato mususu baza ba nganga, bato mususu voire même ba diable en personne.
eke yo kanisi ke ndenge yo zozwa mbongo wana na nzela ya kindumba eke vi na yo ekobonga yeba yango kozala malere parce que oza piège moko diable atie na kati na yo po détruire batu yango tozomona lelo ba problème ezoko se grave kaka parce que accès ya passe diable kangi banzela bana basi mingi balingi susu ko zelate nzamba pesa ye libala soit azwa musala pona sala mais ba s'exposer nzoto na bango ezala lokola digablo na bango ya kozwila mbongo or ke mukana na nzambe zo talisa biso ke mwasi ya ndumba azali mutu moko oyo soit disant azali ko coopérer na Satan en personne pona nini akoka ko détruire ko dévier bana na nzambe yango zomona ke ebele na biso oyo to komba ko mitungisa na ba vie na biso vie na ngai bongaka te tozwa ba tata mwasi ba papa kulutu ba papa leki bandoki or ke accès ya ko bima na basa ndumba tokenda pe kolokota ba mababe ebele voire même pe to ye nango na kati ya ndaku to pozango liko na basi na biso ekoki pe ko causer biso ba problème au sérieux na vie yango esengeli na biso il faut to pusana musika ya basi ya ndumba batu oyo ba utiliser nzoto na bango ya kimwasi lokola magasin ya kozula mbongo or ke na principe ya Bible tango nzamba sala kimwasi mwasi basala ki pona abomba virginité na ye nzoto na ye timu kolo oyo nzamba ko pesa ye ya ye molonga ni nde sima nango akoki kolakisa nzoto na ye na mutu oyo akobala ye mais lelo tellement pressé ya vie pressé ya kozanga koyoka liloba na nzambe pressé ya kozanga kolanda ba norme ya nzambe et pousser biso ya ko s'exposer nzoto na biso avant peut-être mariage pona nini tozana besoin que mobali asombelanga mwa mafuta mobali asombelanga mwa elamba mobali apesanga eloko nyonso tu oyo nga nazanango besoin yango na kanisi suki to tangi tina ba Romains 16:13 ba 1 Corinthiens 16:13 kuna boya komona pena ke nzamba zoloba na biso ke to tika nzoto na biso ezala temple ya nzambe pona tozongisa gloire epa ya nzambe suki to talika na makomi o Bible lubi pona to invité ko sala ekobo pona to invité mobulu parce que ye moko nzambe muta sala ki nzoto ya mutu kayeba ki azwa ki ba sentiment ataki na kati ya mutu yango na permeta ki biso to bala nde na mwasi na yo oyo yo ko bala yende bo sangisa na ye nzoto pona bosilisa ba posa na bino ya sensibilité ya banzoto na bino yangwana na manzoto na biso yangwana nazo senga na bandeko ya mwasi o lelo ke okomi na suka ozomona susu eloko sala te ozoluka musala ozozwa te mbongo ezo simba te olingo se donner ko sala kindumba yeba yango Bible ezoloba na biso ke ezali libulu moko ya mulai oyo kesoko koti kuna na kati okoka lisusu kobima te pona nini ezali place okokutana na bata ndenge na ndenge au voir même kokanisa ke ozozwa mbongo menzoka nde na suka nango okekaba vi na ye pa ya diable vi na ye pa ya Satan et puis yeba yango ke souffrance na yo ekozala na suka te na yo muto za deja mwana mwasi oza na nzela kindumba soko landi video oyo bongwana tika kindumba luka musala na moke nzamba kopesa yo yangwana nde oko vivre nango me kozwa nzoto te oyo eza sacré o nzoto nzambe ya sali pona mobali moko osposango lokola magasin na yo ya kolukela mbongo na yo na bana basi bakomi kotambola bolumbu na balabala kosala bakindumba na internet Bible ezoloba na biso awa ke basi wana bazali dépôt ya tous les mal ça veut dire que bokono nyonso tu mabe nyonso tu ya Satan baya kopoza kango na nzoto ya basi ya ndumba eke na bato oyo baza faible soko ke osangani na ye zala nango siri kokutana na makambo ya ndenge na ndenge na kati ya nzoto ya mwasi ya ndumba yango na place kaka tozozula malala ya sida place tozozula ba microbe ndenge na ndenge place tozozula ba complication ya vie na bomoy na biso à travers ya kusangisa nzoto na biso na basi ya ndumba Bible lobi aza parmi ya bato o bazo détruire mabala bazo détruire ba foyer ya bato cause ya
batu oyo bazosala kindumba o bazoteka nzoto na bango na balabala ngomonaki tellement Moïse ayebaki valeur ya nzoto ya mwasi yango monaki ke soki bakangi osali ekobo na mobali oyo ya yo te babanda koboma sur place parce que obandaki kolakisa deja mbuma ya mabe na kati ya batu na ndenge babanda kovivre na mboka. Donc esengeli na yo mwana mwasi ntango ozokola kobule te ozwa vi na nzela kindumba na nzela ya facilité na nzela ya koteka nzoto na yo te. Reserve nzoto wana ezala bomba yango malamu ti mokolo nzambe akosunga yo ozwi nde libala na yo na mutu oyo akobala kopesa valeur nde nsima nango okoki kosala besoin soit déjà kosangisa nzoto bien rapport na mobali wana wakobala yo na miso ya nzambe pe na miso ya bato. Pona nini tango yo mutu ke déjà kokuta okoke kosala makambo nyonso na kati ya libala yeba yango Bible elobi ke mutu o azwi mwasi ya malamu azwi bonheur parce que eloko basaleli nzoto saleli ya bata ndenge na ndenge ezali nzoto ya libabe. Soko tambolaki mabe mukolo koluka obala ba malchance ba bututu nyonso to uta kozwa ya ba démon ya bata mystique ya ba magicien ya bata ndenge na ndenge ba chance occulte na kati ya nzoto na yo kokumba toujours na inosa mwana bato akobala yo après si momoni ke makambo ya vie ya mutu wane kokende liboso te pona nini nzoto oyo yo se exposaki ekotaki ba milimo ya mbindo ekumbi voir même bato na kati ya foyer maboza la susu malamu ezate tozala prida nzala ekumba yo na kindumba te kozanga ekumba yo na kindumba te mezala prida banga nzambe tambola na norme luka na mutoki na yo okozwa nzamba kopambola yo ke reserve nzoto wana olingo sala digablo ya koteka importe quel mutu akota sala nyonso to alingi reserve yango po ete nzambe azana posa na yo otambola malamu po ete okontribue na kati ya libota na bana na nzambe.